tosalela bomoko ya mboka bana Suisse, bana Suède, bana France, États-Unis, chaîne eza moko bomoko ya mboka. Luka nini mwana mama papa ozo luka nini oloko nini ozo telengana site akaka moko www.bomoko-ya-mboka.com. Bana kin, bana poto, bana monde entier. Oh, etonga na yo campagne mambo ebele po elanda ma partout na monde ba pasteur aminene ba portrait ba bisite moko Bomoko ya mboka tie bino ba promotion tel niveau ba komisi biso bomoko ya mboka o ezo fula e fula bisika iza moku bumoku ya mboka a lancer bino promotion ya ba produit na bino flat ozana mo publicité na yo ozana mo eloko na yo olingi ke ba pesa ngo sens www.bomoko-ya-mboka.com. tosalela bomoko ya mboka bo zape te biso tozana na bomoko ya mboka. Bonjour, bonsoir, bana poto, ba meilleur ve na bino, leo suto kuta na bino 4 émissions na bino sans tabou, émission le bela bino nyonso bomba kelo morote. Lelo to nozanga moti na kata plateau, nazo partager émission na mama Béatrice Mukola, wa invité na nga. Bonjour ma Béa. bonjour Bonjour ma Béa, thème na biso lelo ezabo peto katina chambre ya libala. To partageons na ma Béa. Mabea okobeta biso mwasi alibala bopeto na kati ya chambre kozala ndeni nakoki koyebisa yo ke mwasi il faut azala soin makasi na chambre parce que chambre eza base ya kozala mutu soki oza mwasi olingi olonga na kati ya libala il faut ozala soin makasi kobanda na chambre ti okoma ba place mosusu mwasi mobali akoki kotambola na mutu na ye ayebi ke na mwasi à partir ya chambre ezate ke otika ndembeto na yo salite otika badra salite ekosala yo bien te mwasi soki alamuki na tongo eloko ya liboso akosala eza nanu kosambela nzambe na nsima kopesa nzambe merci nsima opesi mobali no bizu esika omoni ke esali yo c'est bon bizu baponaka esika te na peni opesi bizu na mbunzo opesi bizu na mupendo opesi bizu na lokolo pe ata na musapi ya munene opesi bizu opamboli mobali na yo obimi mais na kati ya chambre okoki kolalela drap moko wana 2 jours te s'il vous plaît madame. Ok mabe na kati ote suko ba mame be ba ebite mbetu mutako sala combien de jours na drap na chambre na ye na kati ya mbetu mwasi mususu mona bandala mukaki drap na ye mabele mobala uti musala brusquement kokota en chambre directement parce que mabele on to comme ba papa biso lelo comme fande na terrasse alors ça ne maka mususu comme abe conseil ni opesa mwaso ayebi kaka la muki na tongo na peignoir yo na kati si libanda alors que ça n'importe comment soit bo 5 ndaku na chambre na les eaux représenter ki bo mwasi na ye. Merci maman journaliste Doli. Nayebi ke mwasi soki oza mwasi omiyebi ke naza mwasi naza capable ya kozala mwasi esengeli ozala na drap si drap ya semaine mobimba soki olali totokaka na moment ya rapport sexuel soki obeti koyebi ko beta pe ko binela mobile no trop bien okotoka mobile ya kotoka alors na moment wana esengeli soki olamuki na tongo ozwi drap ya sika otandi ozwi bate de ya sika otandi ozwi parfum de chambre otie na muto ambetu ndako no ebandi ko dégager case ou bien odeur ya bien mais soki oza mwasi olamuki na tongo olio ozwa ndra mususu otanda na mbeto na yo te otikika oyo laleli wana na biloko nyonso na ba sperme nyonso etikali wana batashi des fois banzinzi bakoya ko visiter wana donc et ça la propreté mwasi faut sala olamuka na tongo après ko sambela ko sala makamtu ko pesa chéri no bizata na peni ozwi siko drap ya bien otandi o laleli ozwi okotisi na mai ba nini ba détergent au sokoli soit savon nini au sokoli otandi na moi et puis drap okotandela mobile no il faut le repasser il faut sokola ba drap na soin donc osali soin intime drap est comme propre ozwi ya moi s'il vous plaît maman Doli okoki kozwa drap oyo laleli na mo na butu otandango na tongo te na tongo eza drap ya tongo pardon ma bien katuma loba te c'est que na tongo eza na drap nango pe na poko mobile koza na tongo mona drap bleu na poko mona ta rose pe ça la moi bien pour na
harmonie libala quoi. Merci beaucoup maman Doli. Nakwe kolobake moi si il faut, moi si nazoloba j'insiste, moi si il faut attendre selon atmosphère. Soit qui mali les a, badra quoi attirer mobile peut-être à côté na chambre biloko etelemi. Balobi attendre selon atmosphère. Yo kama be yazo coacher. Ma Béatrice Mukola coacher lobi ke tandadra selon atmosphère. So ibozan été, au lukidra été, printemps, au lukidra printemps. Hiver, au Lukida hiver, biso anakin dans la deux saisons, saison de pluie, na saison sèche, au Lukida dra normal, be apc là-bas. Nalingina lobake drape pesa mobile pose ya kolala na ndako à la place akende kolala na hotel. Mobile mususu komona akimi dra ya ye moko na ndako po ni masuba bana. Yo moko mwasi esiko lali e komisko mwa couleur moko boye. Eska mobile couleur moko boye. Te moi si faut la soin dra yo ayeba atmosphère ni akotanda dra na mbeto soki malili ezali oyebi couleur okotanda soki omoni bolingwe mati yo makasi balalo moi oyebi dra okotanda mama nazo yebisa bino mama Doli nazo yebisa bande konanga bazo yo kabiso na moma oyo soki ozwi dra moko boya pembe otandi obendi yango bien ozwi moi fleur moko bien o glisser na songe ya mbeto ya rose mobile soki à côté au moins on a compte à rendre là compte à rendre maman Béalbi aux en compte à rendre batunyo so wala ndabiso na kati ya bomoko amboka tozolo ka juste bomoko na kati ya mabala la biso tozolo ba bopeto kati na chambre libala maman Béa eza basi mususu pe mona mobali azana posa rolata chaussette mobali azana posa robima ye banda finika ki dra na chambre wana ebite ke mobali na bina chemise soki ya bleu soki ya rouge mobali roluka chaussette moko do bima sa kiti chaussette mususu bima sa mbeto conseil nyoko pesa mama wana baza komi tia na place mabala na bango te quoi. Maman Doli na pesio merci beaucoup en tout cas mutuna wana marqué nga makasi elekela kanga ata esika na te ya ba mama nakuta nakana ba makambu oyo zotuna oyo esalaka mabe makasi moi si une femme en tout cas bino basi bomiye bakate une femme tangu bakela ki biso tangu nzamba kela ki biso alali saki mobali elingi koloba ke tozalaka likolo na makambu ebele to dibiso moi si fo luka makambu ni ko sala po certifier mobali na moi si fo zala na moi valise amuke na kati ya valise amuke wana mama journaliste Doli ezo senga ozala ba soutien na yo na kati ba chaussette ya mobali ba sokola bien na kati ba cravate na ye na kati ba sous kilote na lobi ba couper te ba kati o tiki mobali no azola ta couper benza pantola tisi ba kati couper wana mabe na kati ba te wana siko fo mutaye ba que sous vêtement mba na ngeza na panier kingani wana ayebi ke sengi de la côté so ba sengi boy ayebi ba mo ezate ke so ba sengi na tongo ba ndako swana mama Béa lobi mama ye bandenge ya ko glacer loko na chambre na yo ezate chambre na yo comme le quoi zandu tant que dans le kabilo na zandu kutu de ba pavillon kingani bate kabwe ce qu'on a chambre na moko ozo ba ko qualifier te et loko place ezali mama Béa sembola osu malamu ba maman baza ba désordre na ba chambre ba on ba bongisa oui na lingina yebisa mama oyo azana désordre à côté wana valise moko wana ko yebisa mbai na moi valise ou bien moi sac ou bien moi sachet ou bien moi taux du jour au Sofia na bombi yango uniquement pour na yo awande bisika totiaka biloko na biso a soin intime ezale na biloko wana pardon s'il vous plaît nazo beta sete mama okoko zo esika wana uzwa otia pisiko biloko mususu ya bana te na kacha chambre mama azana droit ya kotia kamwa valise na wana oyetali soutien ya mama kaleso ya mama ekeba kaleso ezala madusu te ba mama kutu ba bosa na kutu kosome ba papa ba kaleso ba makangu nde ba kosome la mibali na ba kaleso so ka ina na kaleso na ndako eboti problème sko mabe mama ayebi kolandela soin ya intime mobali na ete mobali mona banda kangama sous-vêtement moko ayebo nyika ngote mona nyonso banda la tête banda la ndisi samedi zo boka boka ngo papier mobali ngabi manala ta kaleso sous-vêtement ezate sko mama na pono sunga abongisa libana yo koko yebisa nini mama wana nazo yebisa yo mama journaliste Doli
asala effort asalela biloko nazoteya oyo ou bien conseil nazopesa oyo kosunga ye tozalaka na bamama mosusu bakufela baparent bazangi bato bakokoteya bango eza faute na ye te eza faute ya éducation esika akoleli ngai nazwi motema malamu ya koyebisa bango ke alukaka mwa valise atie biloko ya ye moko natangi bien soutien caleçon basikiliste ya bien etoboka te classé kuna ya mobile pe azwa sengle ya mobile azwa chaussette en balle azwa cravate en balle dès que mobile akei ko sokola mwasi alamuki amonike na chieli mobile nanga mai kozonga mobile azongi mwasi ndi akopesa soutien mwasi ndi akopesa ye nani sengle apesi sengle apesi caleçon apesi sikiliste soki balata pe ok. Mabe asiko ngana lobi boye. Akoza ne na place a chakango. Mais likambo ezande na ko nyika mibali musu balinga biloka pembe. Mona mama nyiki na esa trace jaune. Esa e gâté nango. Sko papa era zoya. Ba na lobi siko mama ayebi ko nyika non te mabe ya l'accès ndenya o nyiki la mobali ne po ebe bate quoi. Merci journaliste Doli. Nakoko yebiseo quelque sorte que moi si ce qui a zo sokole lamba somba savon ba sokola ka ilamba somba détergent somba javel tango ye na ilamba na yo ya mobali ya pembe parce que mobali faut ala taka deux couleurs ya caleçon akolata couleur noire akolata couleur pembe un point un trait ce qui ba couleur mi balewana ça va oya noir au sokoli normal au tandi oya pembe okozwa obandi na konika tango silisi konika allez au tremper ngo na ma bien au sali déjà javel na yo na moi au tiède na détergent au jusqu'au bilame no pembe au glisser kuna pour 15 minutes seulement. Tango sokoli au tiango 15 minutes au nikili susu au passer encore 3 fois au tandi likolo donc na bas nini esui na ya petite ya chambre biloko nyonso na osali soin mama na ngai au tandi ata mbali tango akozonga musala moni oh moi si nanga vraiment asokoli ata nyeye ezalaki na kati akuti nyeye ezate mama akopesa ka bolingo. Oh mama Béa Betty c'est à lui que mibali il faut balataka deux couleurs noir na blanc. Mama il faut ebosoka bilama na olanda ka conseil ya Mabea na kotika otenga leo na tinga mioti na hoyeba ba papa bazo regretter ba mama mususu na chambre ba koki kozana mobali na bango après ko sala rapport sexuel mama wana azana esui o akosesuyé te mama na zo mitika ma ezo tangelo kwa ntaba papa azoyeba ko essuyer mobali na été azoyeba ko saelo monter pa mobali azo tika mobali na ka bizarre bon okoko expliquer maman na après rapport sexuel moi si akoko agir. Oui merci beaucoup maman en tout cas na mona makam ba mususu bayaka ko yebisanga moi si nanga pangusanga na liputa maman tozana mboka te ba papier hygiénique ezali ba lingette ya bien ezali o ezeko zala pe kitoko makasi soko waza bébé te. Ba maman ba moni ba papa ba ko micro non comprend été maman ba bi ba lingette eza toza modernisation mo ba lingette ezali ba mouchoir ezali bilo ezebeza mais ma bien na olinga expliquer ba ndenge ni ba salela po o eza sans tabou na kati bo moko mboka mama bien la kisa elo benga elo na kombo na ngo. Oui merci beaucoup maman journaliste Doli tango mama auti ko sala esengo ngana lobaka esengo a vie tango asali esengo wana vi parce que moi eloko so kutani na muto ayebiango mama Doli eza kelengi makasi mais na suko ko sala nini opesi papa no mlan merci otali esika musunywana sepelisio peni wana obenja ngondambo pesi merci. Ma Béa lobi après masano après rapport sexuel maman ayebi fasinga mbana merci. Bozaka bosisi bokangani bilongo ka botika koyeba te o azwa fini ki draper simu kongosima o azwi temi mba onoko atika loyeba mwasi na ete mais bo sani ke bo to passer ba maman yelengi maman boye ezanga mbanda quoi babi mama singa mobali no merci mobali pe singa mwasi no merci sko mabe nazo ngade tapa suka wana uma mama telemi atiki ne mobali bongo mobali atika li bongo il faut assurer mobali ne abo ache moi poudre quoi ngala mo ba mingi ya mabe lo banda ngai na koko yebiso boy mama journaliste nazo yebisa ba jeune fille ata ba mama mususu basali ba 30 ans na mariage ba yebi ko yamba mobali te
Maman salela boy. Talanga bien fixé nga écart. Na ina peso esengeli ko peso po longa lobby. Lobby na yo yango. Après rapport sexuel. Obzu peni wana pesi yango biz. Oh biso baluba na chiluba tolobaka chibudi. Chibudi babi bana kasai betwa bwe. Mabe ya mkola bi chibudi. Ah oui, na tanyango na kombo munoko nanga. Yo yebi yango kombo nyonso yebi. Mais na ko yebiso en bref peni. Après rapport sexuel, zoa lingette, pangusa mobile na yo. Zalana ka moi sanyi moko ya propre na kati ya chambre. Clissé mai na kati. Na kati ya nini wana zoa savon d'avant ya oyo zo pesa solo bien. Oyo mobile no sokola kanango mai. Ozu au clissé ango na mai wana. O bandi ko zoa sikoyo soit lingette, soit nini mouchoir ya muke kwa. Ozu o pangusi mobile. Tango pangusi esilisi o kamoli ozui mususu o pangusi na mapeka po atoki mama kolala te moninga zwa poudre banda ko chamba ino bébé na ya liboso ye wana ti tia poudre partout baluse eti na masoko tia poudre nzoto mobimba yebise na lingaka bien mobali alali. Ok, mabe yo le bisiko ndenga entretenir mobali po deuxième mi-temps pezala na ngosko mama tika la kaka bongo. To maman pas na façon komi bongisa aider ba maman biso na kata o bazan kata mabala po chambre na bangwa libala eza yelengi po bola mwa libala e bomanga na chambre so chambre za bien te papa so abimi nzela akanda ta na bureau ato tuntie be papa siki parce que kuna vraiment masolo zo beta ba bien te. Merci maman journaliste. Na kwa yebise yo ke moi si nazo beta c'était sur moi si ce qui obongisi papa esili yo moko zonga na nkati na yo potango akoya kozongela deuxième fois akutima yezo bela fiako zelana koti c'était zelana pangu c'était au raté mama nazo ebiso zo pisiko mai wana kitana kamwa basi wana eza basi no so intime sokola mai kuna ti blongole biloko nyonso wana baba germe nyonso bimi wana sperme nyonso wana si mazope mouchoir na yo moko pangu sekuna kota ba clitoris nyonso wana yo ya mobali so silis kuna mais yo ya mwasi donc pangu sekuna nyonso mama zo poudre no ya propre pangu mi chape poudre zo stick ya bien. Nako tanga ko mbote mais zo stick ya bien chana kati ya sia masasamba na yo donc ce qui mobile alinga lâcher yo bioto alembolo yo nanu deuxième fois akokotaka na mwasi na moto ko batisama na elengi akolala yo ko batisama basi ya mabala surtout. Oh ya Johnson mode officiel kuna à Londres lipata Londres Zolanda ma Béatrice azo sembo la makambo na ndenge ya somo ma Béatrice balobi sikoyo basi ya libala soki moi sami bongisi bongo ce qu'on attend après rapport sexuel moi si akokola mbe mobali lo nini akosa surprise lo nini pas mobali po era to bima tongana il faut bima vana sengo ay ba ke oui basi on so mona ba bazate moi sinangande aza fin. Merci beaucoup maman journaliste ngai na ko lobake soki na moniki tout d'abord na préparaka butu na ngana na pourquoi ce qui na monique lelo mobali azo lingana ningi ka lala ngana moni toyeba mibali na bisoti tango lingala lo moni décision na ebanda pourquoi na kotinda ou bien na kenga moko na suombia eloko moko aliaka bien mwana ce qui moi soso na ye ce qui moi mbisi ce qui moi mfumbu ce qui moi pondu mama na ye na saliti etaposo na tumbiango na ndenge nanga neti na otumbe na mopaye. Ce que lingo servir mobile servir ne toujours servir mobile moko boy mupayazo yela yo oh poni ni bachele baleka kabasi ya mabala basi ya mbala toleki économie baleki économie wala viva maman boleki économie ba papa bazo pesa mbongo lesa mobile na mama mutu mso ke soko makolo maboko na ma ya moto yo bando tala mobile na o lesa e otika otie moi otie na maboko te otika la ko sala ben olite mabea ba mama botika babo makasi ba bassin des en moins cher benoir pezala na oke so moi ko zana benoir te moi bassin pe ezo sungati mabea beta société likambwana na lingina lobake miso mikolo yo na monaka ka basi a demandé ba sokola ka ba papa mama journaliste tika na biso likambwa ko eloko akolia soki mobali no yo monique azana ba faiblesse sexuelle okoki ko sala boye mama landanga bien ozui koka
ozwi jaune d'œuf obeti pate wana après rapport sexuel opesi mobali na yo fandisi ya bebeti omelisi ye etango komelisa ye énergie ekozonga plus yo okozalaka ya kosepela ameli bongo esili ka mwa plan moko neti mutu ozoservir mutu moko boye parce que azalaka mutu moko ya kohonore azalaka mutu moko kolinga ye makasi mobali eza vie ya suka nga na monaka bongo tu dois tout faire pour mobali no azonga azala ye atake wapi journaliste Doli aza journaliste Doli aza il faut nakutana mwana wasi wana tika pone nini mama après apesinga boye na meli après a servir ngaka mwa iloko mama nalie to ba frite nalie to ba boye soki alia ka fufu mwa boule moko ka fufu pa na thermos ya moto naka mwa iloko wana chauffer mama batika kopesa pa biloko ya malili ya moto wana ali ata mwa dessert moko boye ali et si la pesi akotambola eskanyo so akozala akolingaka journaliste Doli babi boti kopesa papa biloko kauka po eba ya na masolo ambetu ba okokate mama lambela papelo ka bien soka sisi kotika akende bongo te po akokwea a dépenser babenga ngo Montréal Ndombe na benga oni ba 44 km so na bo santé ya makolo papa sa trajet makasi wana bongo mama kotika bongo atiki bongo ayebi atelo ko saate sko mabeya to komo kende vers la fin émission na biso okopesa sko conseil en englobant nyonso na oyo lobi okokolo banini ba mama bakanga mbala moko mama na koyeko yebisa yoke soki ozoko kate ou bien makamuna lobi awa ozoko kokosala ngote benganga na numéro nanga nazo pesa numéro nanga benganga na numéro nanga 082 725 690 9 à la fin. Je dis bien 082 725 690 9 à la fin. Pena ko yebisa yo boye ko lelate ata sa ke iba kangiye mais tellement que atiki yo na bana moko to mibale akeko ko teska bazo salema moto bazo sala mai akosokole maboko mobali akuti citron bakati bachie na mai wana asokola maboko bo atmosphère eza makasi boyeboye mama soki ozongeli kosalela ba conseil na biso oyo nazo pesa na esika oyo nayebi ke okolonga ebele ozala femme bana kin bana Londres bana bomoko amboka émission 1900 tabou le to yambaki mama beya o abeti c'était ya propriété ya chambre propriété à chambre à moi si à Libala bolandi ba conseil à pesaki tozo su qui ça ba meilleur vie partout dans le monde na Paris na Monivie na ngamoko mokonza Italie watabilele waterlo jonga to komi presque na suka soko za ba dédicace ba to pesa mbote opesi bango ba meilleur vie na yo ngana kopesa mbote na ngai ba mbote belé na pire vie na ngai marque kin marque nazo pese ba mbote belé vie na nga propre quoi na pese ba mbote na victoire maman soko lingo za la l'aise lingo bien à l'aise lingo le kende ko se détendre ko kende na boîte quoi et pas kin de marque boko sepele a trop banakin boko sepele a trop boko za dessus te vient nga propre ko za la bien là pour ko battre pour ko servir bino na ndenga bien sans oublier na ko pesa mon pasteur Serge bambote belé pour ba prédication en pesa rabiso ba matin a pesa rabiso et ça la rabiso va bien sans oublier Elohim mon pasteur propre Elohim pasteur na bosa inte na Lyon kuna na mo mutakangi masolo po ba fête eleka bien place ezaka moko na Lyon au Capi d'Afrique chez Kani et Marie Mbouyamba kolia bien komela bien Lyon kuna fongo la Lyon place kolia bien komela bien ezaka epa Kani Mbouyamba bambote be ba meilleur ve na bino na bosa TV na nga watabilele na moni na Londres na bosa inte lipata ba na Londres Mo Johnson officiel sans oublier papa Kanda Ernest na Nitungwa Diokuna na Allemagne ba meilleur ve na yo na bosa nité na Belgique na moni cousine na ngai bambote belé place aux Ali Lili Nyondo bambote be place aux Ali na pesi bino bambote partout aux Ali na Angola na bosanité
Fumapata, Alex Fumapata, balobi, on finit quoi ban Angola, coaché bango kandozo coaché bango, ba meilleur V, na bosante, bomoko ya mboka, second kapanga, place aux abambote na pe ba meilleur V, Montréal, Bruno Ndombe. Bruno Ndombe azosa ke po bomo na ngana minute oyo, bambote belé, belé. tosalela bomoko ya mboka bana Suisse, bana Suède, bana France, États-Unis, chaîne eza moko bomoko ya mboka. Luka nini mwana mama papa ozo luka nini oloko nini ozo telengana site akaka moko www.bomokoyamboka.com Bana Kin, bana Poto, bana monde entier. Oh, etonga na yo campagne mambo ebele po elanda partout na monde ba pasteur minene ba portrait ba bisite moko Bomoko ya mboka tie bino ba promotion. tel niveau ba komisi biso bomoko ya mboka oezo fula e fula bisika iza moku bumoku ya mboka A lancer bino promotion ya ba produit na bino. plate ozana mo publicité na yo ozana mo eloko na yo olingi ke ba pesa ngo sens www.bomokoyamboka.com tosalela bomoko ya mboka Bo zape te biso tozana na bomoko ya mboka.